babota mi depuis quand? Donc bazana bakusi 2 mois. Bakusi 2 mois. Ba masina mobali namoni mama moko alati biloko matoi na baingambe wana mibali. Donc mibali mibale moi ti moko. Oboti bango wapi mama? Na boti bango na centre Gemena. Na centre Gemena. Na boti bango na Gemena. To yoza mwasi ya soda. Mobali na za wapi? Mobali na ngaki na imitation akendaki cours à santé kitona. Cours à santé kitona. Bongo yo osali na Kinshasa. Kwa nini yoza kuna te? Kuna nde unité na bisi dalaki bon. Kuna moyen de possibilité ya kofanda ko na te pona ni mai nyoso etaka kosomba iloko ti nyoso etaka kosomba. Bon nga natalaki kao naza na mona nazalaki na 4 nazalaki na 4 bana. Nayeko compéter sur 3 dessus comme le quoi c'est. Mama, République yango nyonso ya bino. Yo na mobali na yo. Planning familial oyebi yango te mama. Mobali no aza grade ni. Sergent. Aza nini te ni? Aza na 56e régiment. Régiment. Parce que yo bana 7 beaucoup na bango ndenge nini mama? Te yango na simila. Olobaki yo moko lobi mobali na aganya combien? Azwaka 5-6 000. Na 7 enfants. Oh mama. Planning boyebi te. Wala robota lisusu ou bien solution? Na robota lisusu. Oye kosenga nini mama sesko ya? Tingi na gouvernement eseta elanga na ka o na zana ngo pour moi des possibilités ezati. Na kobokola ba ndenge nini? Bino ba ka bolanda, mama ezalaka na ebite na betana ka mwa PMI. Na kanti yo moko bengie mama Olive eza ndenge nini puisque mikolo ekonika so tomoni ba mapasa okoya ka moko ba bengie mama Olive to akoyi mukolo okomisi ego de livre obengie ndenge nini nazo bengie ka mama Olive kwanza ni mama bana mama libota oyo namoni pe wana ata kotoka mwana wana mukene mwana yo mwana oh akene classe atanga wapi andenge na komi na ta déjà na ta 3 jours na komi na Kinshasa. Parce que au sengi na andeo ya mama Olive ezape musala mama Olive te. Bakondi bazalia o baza olinga bakoma ba ministre bakoma ba PDG makambo tasiko yo tozo komona mikolo nyo tozo lakisa kabino. Mama yo dingini ni tasiko yo. Bakondi bazate bakondi bazali lisusu te pese likamba nengo yo likamba nengo yo mwasi ya soda bana misato. Na ba délestage là on vous a aussi les actes comme ça j'ai des mains j'ai des vilains maman yo ya kokisi 7 enfants 7 enfants beaucoup c'est neni avec ça ici maman lobi boni yo moko nde lobi ba yo 6 000 francs 6 000 francs congolais ou bien dollars francs congolais bovandi wapi mama na fai na Kingabwa exam et pas ya nani et pas moninga na ngao to ya kilindela parce qu'on a eu ko zo bisango zo na kozonga lungo zonga wapi na ngana zonga te po wana ezesika na ngati ezesika ba camarade ya moningo totambola kine voyage njela moko lesika na fani nga moko na zamuto te nga moko na zamuto Lubumbashi uko Mswahili wa wapi mimi niko muhembo wa Kongolo wa Kongolo tatuma kasete kwa gouverneur tamutumia kaseti sasa unalomba nini mama uludie fashi bwana yako eko hapo na kwa kufanya nini wewe unasema una fashi wewe batana nitozo ngalingala wewe kusana nini hawa mama ile ja kulomba aide kwa mama Olive na papa Kabila banyanga station hii niko naye mtaishi namna gani sasa njoo mama Olive afanye nini ukomeshe watoto yeko mama wa watoto unajua watoto ngapi mama Olive ni garaka nabo uye kona dia sinjo Olive Olive bato tu bakosaka ozoka nzanengo mosusu ndoale Olive vandanie Olive bon mama kolela te tokomela ke message na yo eleka toza ONG te toza na makoki te okende kamwa batala kamwa transport na miliki bana ka bapesa mwana mama yakalobi awa landanga malamu yakalobi awa na okende na yo na okamata na bana tokende pa mama ministre ya genre et famille mama ministre talela biso likambo oyo mama ministre genre et famille yango oyo bato bayebi planning te basi bayebi lisusu bapilile te puisque baza kolakisa bango lisusu likambo wana te ekomi kaka mama oyo mama combien d'enfants
sala makaso ko 9 heures to sala équipe à football na 4 ans ta mususu romana moko ko salisa yo makambo tozo mona Kinshasa makambo yango yo mama oko ya lobi na komemorer pa ya mama ministre ya genre et famille talela biso likambo yo mama onde musala na yo nde bafutaka nga bafutaka ngai te onde musala na yo na komemelo mokumba na yo lobi omona biso na batoyo na bana oyo na moko koma na Olive keba na yo o mosusu wana nini koma nani na tiaki Kabila le père ke Kabila ngai Kabila le père taso wana Joseph le Raïs azomela penza azokanzala aza kolia yango penza na ndenge esengeli maman on ne peut pas faire grand chose à part que message na yo soki bato motema malamu bazali cette maman ne sait pas où aller dormir aza na bana misatu bongo asala nini bakondia snel omoni snel bino bacomplice puisque na pokwa ale soki mwindekei etikali nini délestage c'est dramatique on est en train de rire mais délestage soki ezali etikali nini nde bozomona baka ya ndenge oyo na ntango akala ezalaki ke planning familiale bakolakisa mama ndenge nini ya kozala na bana mingi te biso kokolisa bango ekomi mama oyo akokonda na oyo omoni Joseph na Muze na mama Olive nde surtout Joseph ndenge aza komela awa kakakakakaka na ndenge moko atika mama ata tranquille te mama nazoloba kaka ndenge wana ezali mpa na bato bazolanda biso bakamata bamona drame oza kovivre so boza na motema malamu boya na Molière boya kotika kama contribution mais ekosisa kaka te ke contribution nde okamata ekolisa bana oyo tokamata bango tokende kotika bango nakokende kotika bango epai ya ministre ya genre et famille comme je l'ai dit après c'est elle qui est la ministre ce n'est pas moi maman bonne chance kende bapesa okamwa midiki mpa na bana lobi yaka awa ngai moko na kokamata na okende na yo epai ya ministre akende osala mosala na ye avu avant tokoma na dossier oyo ya monene oyo toza émission oyo eza consacré mpe na dossier ya yo tozobia yango na lero wana météo nakamata nanu likambo moko na ya koseka na ya mawa mpona kolakisa bino ndenge nini mokili na biso ezokende mboka na biso ndenge ezokende bandeko bateki maison communale ya Kalamu inyeke dans un balobaka nini république bananière nde likambo ndenge wana ekiomonana bateki maison communale ya Kalamu burgumestre bomoni Kadima burgumestre oyo azala mingi na terrain lelo azali SDF bokomonaka ndenge nini baza kobimisa biloko ndenge ya libanda na likambo nini o bateki bokomosu bokoyoka bateki présidence ou bien bateki palais de la nation ou bien monga lieba bokoyoka bakoteka puisque ministre nini akosilisa biso likambo oyo makambo ya mapango ndenge baza koteka awa na Kinshasa jamais conservateur bazokanga baconservateur te mpona nini baconservateur basali en complicité avec baministre babimisi soki décret soki nini oyo conservateur ata osali mbeba bakiokamata bakiokanga yo te puisque soit disant oza en fonction ok bango baza koprofite na fonction wana mpona kosala nini kotekaka mapango ya bato botiki koteka mapango ya bato bokomisa sikoyo na makambo ya koteka te maison communale bomonaki ya quelque temps tolakisaka bino na limité esika police ezalaka gangi moko aye abimi kaka amoni bayuma arrangement na certains généraux na certains bakonzi na certains ministres bakamati bateki la police oyo ya 12e rue lelo bokende otala ndenge nini bakamati basali hotel moko ya monene okoyoka kaka te na lere ya Mobutu nde asinyaka mukanda Mobutu asi akufa bakokende otuna ye ndenge nini nde likambo toza komona awa maison communale ya Kalamu bokomona bilili na kamwa interview nasengaki epai ya mama oyo alobi eza ndako na ye alobi ndako wana ezali ya papa na ye ezalaki moto moko ayebanaki awa mingi ewawa de Mals nakanisi bakino bayebi ye balobi ewawa de Mals asombaki yango epai ya bourgmestre yo bourgmestre oki oteka mabele ya l'État loi bakajika le sol et le sous-sol eza ya état congolais yo bourgmestre en quelle qualité oza nani yo bourgmestre lelo tokamata même gouverneur même André Kimbuta aza na droit koteka mabele oyo etali ya l'état te il y a des processus oyo il faut kolanda des affectations et comment ça se trouve maison 100 mètres mais
bino nyonso wana bosali te bolamwi kaka bolobi ya non gouverneur kombo ya gouverneur yango ezali Mandulu. Gouverneur Mandulu. Gouverneur te bourgmestre, même pas gouverneur. Bourgmestre a beti ba match wana te ba mapango nyonso eza pembeni ya commune Kalamu bakanti batekango. Mandulu, bourgmestre Mandulu. Pe na l'air à parti état, na l'air à parti état bakangaka ye. Ba dit d'ailleurs place lisusu ya bourgmestre ko sa lisusu te. Ti wana bon a reposé un peu plus ça lisusu te, mais ateki même esika bomoni bindo, maison bindo. Bindo wana ezalaki eza na kati ya patrimoine ya l'État, eza na kati ya patrimoine ya maison communale ya Kalamu. Bino bokamati ti kia dikibeni. Boteki lelo bourgmestre komi SDF. Bourgmestre komi sans domicile fixe. Mawamingi. Non, écoutez, il ne sait pas que ce bâtiment, la commune de Kalamu, existe depuis 57. Depuis 57 que cette commune existe. Est-ce que la famille a-t-elle des documents qui peuvent nous prouver que réellement ce bâtiment a été vendu à cette famille? Nous voulons tous dire des droits. Nous voulons tous dire les droits. Je ne m'opposerai jamais à l'exécution du jugement. Non. Mais il y a aussi des faux jugements rendus. Il y a aussi des faux jugements. Écoutez, donc moi je m'adresse au major. Mais c'est pour moi je suis des... Mais je ne suis pas... Non, le chef de bureau ne pas le bouger. Il m'a téléphoné, j'ai lu un démontage. Et là, regarde, c'est Peli, Toyoyi qui est le Cameroun, Abima qui est pas conseiller spécial à la présidente de la République, Luzolo Bambi. Oyo, monsieur le conseiller, mais comment en plus, il y a aussi au Vanda, et ça, mon boulot, c'est qu'il y a au Vanda, c'est le ministère, na yo ezali, au moins qui va bailler, bailler comme il m'a dit, non, et ça, le pas on a bango. Il est loyo, parce que comme on a que, ba juge, ba tribunal, ba okamata, ba pesi, le gars yo za na mbongo ya kanyaka te. Dango ba okendeka kawana ba beti ba kanyaka jugement ebimi au nom du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Yo kendo attaquer Joseph Kabila Kabange na eloko balobi a signaki. Et je me demande si eloko wana il ne faut pas changer. Ba comme sakana na kombo ya mokonzi. Yo kamata ko sala ba mbeba na yo ke oteka ba biloko na yo. O baluba baloba ka un vagabond, un foyou. O kamata ke lo balobi non. Maison communale à Kalamu, ezali tata na yo asomba ke pas bourgmestre. Je ne dis pas ça méchamment, mais je sais que boyoka maman wana ye mon kaso ba ke papa na ye nde asomba ke pas bourgmestre. Papa comment on est là? Papa n'a pas comme on est là qui malamu bakaya baniki na kaba abenga makine établissement ya ewa de mal. Des mal. Voilà. Papa wana azalaki homme d'affaires. La kanisi na série ya deuxième république a monu so yebongo azalaki marché Jakarta. Na marché Jakarta wana ezalaki na crime o ezalaki ko sala na marché Jakarta ko boma bato boma kambo belé. Na suka nango deuxième république azora décision ya roya ko morceler place oyo nde batekela ka ba homme d'affaires ba o bazara ba mbongo bazora tel que uti ko tangu nde na tangi ba biloko wana surtout wana. Alors biso to soka awa papa azora liboso na biso place la police azali dans l'état a tekeli bidon. Voilà.
Alors, place wana, il y a bis ezali na 6149 numéro cadastral, il y a plan cadastral. Wana année nini maman? Bon, en année 1982. 82. Oui. Donc bino bosombi et si on a 1982. Motateke li bino nani? Gouverneur de la fille. Mandongo Bolaniati. Voilà. Donc si qu'on peut pas tant à son en bonne et forme, mikanda nyo surtout ezali pe batuno surtout ndenge basomba yango. Alors à landakati na niveau que ayaki kozwa ba certificat d'enregistrement. Azui mikanda nyo surtout toza nango ti na niveau ya cadastre nyo so ezali. Alors et ko koma ba série o basalaki ko kangaka ba photo wana ya matoni mibale wana nde na sima nango basengaka ke l'État azokanga ba photo nde akotaka na ba bureau wana. Lera akota ba bureau wana abimaki lisusu te. Alobi ke akobanda kofuta atikala ko kofuta mbongo te. Alors papa tanga moni yaki kokoma ka kofuta mbongo te ayaki ko interpeller bango bazofuta ka ataye ko sala sommation na mbula nino na 2001 2002 nde asalaki sommation tanga monaki église bandi kotonga yaka pe asilikaka atunaka bango babandi kotonga awa na permission nani soki atunaka mpona nini c'est parce que awa ezalaki na entrée ezalaki ba toilette ezalaki awa amoni ke église soki alingaka tonga na nsima ya commune sava mais ampietaki awa akotaki epai na biso même soki otali na certificat d'enregistrement na biso omona ndenge simple te ampieta alors bafunanaka na bagroupemeso bazalaka avant alors bagroupemeso wana batalaka babi que oui effectivement on a raison parce que tout ça na mukanda moko te auto kuti awa oye permettre biso mais ça so commune kota nini bon biso tout ça na place ya communauté papa biso tozali parcelle voisine ya commune azali liboso na biso na ratio kotala mire mitoyen bandi bana na place victoire ya ngonde bimi sala wa mire wana ezali oye bukane sala ke même na commune bato commune bakota na kati mire eza na kati kati na séparat biso alors tito samba ki même na bango bavoué yango ke ezali parcelle voisine biso to loja kaka ba service na biso kuna donc awa bino boye pa na communauté toye na communauté papa certificat na bino est-ce que je suis communauté non je suis communauté commune nde mutu azwi nde biso akota biso na kati ya certificat ne tandis que biso to na certificat na biso ya 1984 ye 82 mukolo somba kango oyo ya ye commune aza nango eza ya 2009 certificat commune aye ko englobe na lopango na biso alors l'air to bandi ko samba to bandi ko landa makambo nyonso tu wana papa na kisi tribunal les azobate ba continue surtout ba liboso ba zama yele pe balandi mutu simple loko na ngai skena ko bimalaka na yeka na ko lobaka lopango ya ngai awa pe na matonge c'est impossible Bourgmestre a droit koteka mabele Bourgmestre a droit koteka mabele sous bassement exacté mais le quoi la justice et c'est pas moi qui l'ai dit justice ezali pourri hein justice na biso ezali malade. Comment on a jugement au nom du président de la République Joseph Kabila Kabange pour vous jugement sur des histoires vous avez inventé biloko moko moyibi ya bangifi ya bangwafa bokamati lelo kadima ata kotokati awa nous allons opposer la résistance par rapport à quoi puisque il y a un jugement rendu au nom du président de la République. La police, qui n'a pas 11e région, qui n'a pas des miats, tout va voir mon liban. Balobi que Lupango yo, eza la mukolo na yango, eza la famille moko boy. Lupango eza la famille moko boy, basomba yango, famille famille nani, famille Ewawa. Ah où tu es wapi?
et vous allez bien que la famille wana la journaliste est-ce que beaucoup d'amener à profondeur à l'ikam famille wana place où la famille ba wela ngwe belé famille wa wela ka hermo sous famille kasale batoyo baba soso lupangu na bango mais à un moment donné c'est là une année passée une année ou 2 ans passés ministre Mouyej à l'époque ministre intérieur a convoqué même na bureau na kendaki a tient contact na conseil juridique to sololi de l'accès conseil juridique noir sur blanc et le conseil juridique a été clair à l'objet que non c'est clair monsieur le bourgmestre Zonga qui est ça dans un plan cadastral commune Oyo Jean-Claude Kadima bimisa un certificat d'enregistrement tout Oyo il y a la carte attaquant au petit mais à notre grande surprise il y a un jugement rendu parce que déguerpi na parquet ni tribunal nabiso la grande instance à Kinshasa Kalamucho. Est-ce que le gouverneur de la ville est au courant? Est-ce que Louzolo Bambe est au courant? Son excellence monsieur Louzolo Bambe est au courant. Son excellence monsieur le gouverneur et tout son cabinet pas au courant. Même à ceux qui m'ont biko le pango même à tous ceux qui commune à Kalamu qui locataire. Mais ba déguerpi ça fait pas service à l'état pour dire. Parce que dans un exemple, il y a commune Yangaba. Commune Yangaba qui va locataire, la Kianza. D'ailleurs, il y a Balungwa. Mais aucune fois que le monde a le même jugement pour exécuter en bas des guerpires. Jamais. Et ça, les matés. Bissot, tu dois attaquer le jugement en an. Et tu sais à l'État, justice, et sanctionner sévèrement. Bateau, bah, au salaire, son excellence. Et c'est comme ça que, bon, quand nous sommes au Kende, nous sommes battus. Nana, aussi, du Salikamboyo. Il y a ma pango. Quel jour on ressemble au pango, au Kazaki, aux alliés tranquille, on commence à 25 ans après, au Landaka Likamwana, on a pauvre Dominique Sakombi, on après 25 ans, bah, il y a Mikanda, le pango qui a été. Donc, quel jour on cause à Namukanda, on est garanti que les alliés, le pango nayo, na nébiso toyebeli certificat d'enregistrement, c'est la Kaubele, Moko, mais on a un pango mille 3 certificats d'enregistrement. Mais au moment où conservateur y a un 4x4. À vous et à suivre. Dossier Oyo, il y a l'élo, il y a pourquoi l'élo. Oyo, tout le monde est là, tout ça, il y a une introduction, tout ça, quand il y a quelques faits saillants. Et Zali, dossier au Italie, centre, où il y a météo, bon, j'ai des difficultés à prononcer météorologique, je crois. Hein? Et si quand on a commis tout, on a pensé est-ce que Bakonzi Bazali Bakonzi Bazali, tout le complice de par leur inconscience. Bazali complice, il y a Makamomingi, et ça aussi les mains dans beaucoup d'actions. Accident, avion, bino bokansaka, quand ils arrivent, mon pépéto, kaketo, nini, ok, bateau, bazar au sala, et c'est la bande aussi batté, et voilà, et ça causé des dégâts. Badiga moko munene oyo toza ko découvrir yango osikasiko monsieur madame bonsoir. Bonsoir. OK na obana nano et pas pour tout monde tout se présenter au moko. Comme monsieur Donatien Kamunga, ingénieur en météorologie. Ingénieur en météorologie. Ah dans la difficulté à prononcer météorologie mais voilà ça y est c'est venu. Maman à vous. Maman Liliane Gondo. Ingénieur à niveau météo. Maman, vous êtes ingénieur. Oui. Félicitations. Merci. Boutamuntu. Papa Sébastien Kazadi, expert en climatologie. Climatologie, bien climat. Climat. Ah, vous avez raté un climat, ok, donc quand on a au Sara Kailo au côté, papa boye au Sara Nini, ah, boye au dénoncer et loko Nini. Ah, tout le bagamikolonio, tout ça tribunal. Et ça dit que moteur se sentir lésé à un droit il y a koya koloba de façon à ce que bakonzi bayoka balanda et si quelqu'un se sent lésé bon il n'a qu'à venir faire son droit de réponse ils ont toujours demandé batubaye qu'est-ce qui s'est passé dans la boka na biso papa likamoni ni kuna na centre ya météo bon biso soki toya wa toza basali na kati ya centre ya météo na kati ya mosala ya météo na Congo na biso musala na biso ezali kosalama mingi na kati ya baéroport kuna na Mbinza ezali direction générale okotala caméra na yo yango yo eza direction générale mais likambo munene penza otoyeli awa toye kodénoncer
moyibi ya mbongo na biso ntango tozali kosala na kati ya baaéroport baaviateur oyo baza na basociété ya baavion bafutaka bataxe. Donc avion soki elingi edekole na piste esengeli ezwa badonné ya météo. Soki donné ya météo eza te avion ekodekole te. Même ata mpona koatterrir avant avion eatterrir il faut ezwa badonné ya météo. Tozali mpe na kati ya Afrique eleki monene biso toza na katikati. Avion nyonso ekendaka na sud ya Afrique, na nord ya Afrique, na est ya Afrique, na ouest ya Afrique elekaka mboka na biso. Zoka nde na katikati ya organisation ya météorologique mondiale na OACI bayokanaka espo kofuta mbongo droit de passage esalami na bamboka nyonso ezalaka epa na biso te oleki na likolo ya mboka ya moto il faut ofuta passage wana. Donc mbongo wana ebimaka bakompagnie bafutaka. Mais avant dikokalane tozongana na eloko etali ke météo. Météo penza bino bosalaka nini? Météo ezali nini mpona bato bayeba météo? Maman peut-être aux ingénieurs météo ezali nini? Météo ezali science oyo ezali ko gérer atmosphère. Quand tozolobela likambo ya atmosphère tozomona kaka mbula te, mais tozomona nyonso même biso bato toza gérer na météo. Po toza ko respirer mupepe wana ezouta na nini ya météo. Mais ça sobino bosalaka nini? Biso centre na bino centre na biso ezali wana pona ko aider population na ba domaine ebele. Mutu aza kolona il faut avoir besoin ya données météorologiques. Mutu aza ko construire ndako il faut avoir données météorologiques. Mutu alingi ko voler ou bien ko kende na masuwa il faut avoir données météorologiques. Ko voler ya moyibi non ko matana pepo. Ah d'accord. On a ko voler nzoka nde na kende ko yiba. Papa on peut compléter maman? Ok, merci. Je peux compléter ça en disant ceci. La météo est une science qui s'intéresse à tous les domaines. Et puis, via le col à papa à lobby, nous travaillons sur la climatologie. Nous vivons avec le climat. Et puis, le climat, il faut que ceux qui n'ont respecté le climat n'ont été des conséquences paysannes. C'est ainsi que vous retrouvez que la météo est dans le domaine, presque tous les domaines, même dans la santé, même dans le sport. La météo est là. Mais bino, bossa kanini bino qui va santé te, pour qui va sport te, en tant que tel centre na bino ya météo, mutamu peut-être na zongi la na ba na sala bino yoso, centre na bino za ko servir na likambo, puisque bato za na besoin ya koyeba. Centre na bino météo esalaka nini? Centre na biso météo, lokolo ezali wana na Mbinza, direction générale, ezali pe na ba station na mboka nyoso mobimba. Musala tosalaka ezali musala nini? Mikolo nyonso oyo nzambe asali biso tolamokaka na ntongo tokotala likolo soki mbula ebetaki esengeli toyeba mbula wana ebeti quantité nini ezali mpe na makasi ya ndenge nini mpo tomonaka bandako ezokokweya bamopepe ezokwesa banzete na ntango ya mbula. Biso mosala na biso toza na bapareil oyo ezokokanga vitesse ya mbula, force ya mbula wana na vitesse ya mopepe. Donc totangaka yango mokolo na mokolo. Kitoko, mais wana tondinga distraire batute, tozonga les sessions na point na kutso présent na kati ya sujet du jour. Boza kowe la bino na RVA likambo nini. Bino boza centre météo. Météo est-ce que ça là eza yomoko lobby mbule ezala mupepe sans ya mupepe avion redécoller de côté nini na été sur na compléter yo likambo nini eza ko se passer sur le terrain puisqu'apparemment on dirait que météo eza ko ça ils soutenir puisque boza ils sont na ba moyen. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Il y a solo tozala ba moyen moko na biso oyo tosalaka na ye na ba aéroport nde azali kozwa ba moyen nyonso akangami nango. Kombo na ye RVA. OK. Bilenge Abdallah, monsieur l'ADG de la RVA. Mikolo yo edeki ba makambo mingi na RVA, qu'est-ce qui se passe exactement? Bilenge Abdallah, DG ya RVA. Angade na tangi comme ya monsieur Abdallah, Bilenge Abdallah. Mais tout le monde a des problèmes à RVA. Bino na RVA, bosa ko swana likambo. Nini? Kasi yango na oti koloba. Bango bo percevoir, baza percevoir mbongo. Baza ko percevoir mbongo ya ba redevance aéronautique. Na kati ya ba taxe wana, toza na taxe mitano. Na kati ya taxe mitano, météorologie aza na taxe na ye moko. RVA aza na taxe mine.
kasi nde d'après protocole oyo tosignaka na RVA na 1998 otala caméra na yango oyo RVA nde toponaka ye pour que abanda koyamba mbongo wana po ye aza na service ya test oyo bao basalaka na tour de contrôle bayebi identification ya baavion nyonso balandaka yango. Alors, autorisation à décollage, atterrissage, RVA. Tant que nous avons identification de l'avion, nous avons une facturation. Après, nous avons IATA, Congolais, Bambongo, pour l'avion et les Kakawana. Et puis, sur place, guichet Zali, Bambongo, l'avion et Kitakawa. Il y a droit à survol. Le guichet Zali à RVA pour y aller pour apercevoir la redevance. Mais quand c'est après avoir percevoir na ndenge toyokanaki na kati ya protocole d'accord, il faut sikoyo azongisa mbongo na biso rétrocession mais azongisaka te na ntango tozalaka na 1998 tozalaki ntango tozalaki na période ya Laurent Désiré Kabila président na biso ya popa azalaka na bamilitaire na ye ya basi na kati ya météo totelemisaka ye toyebisi ye likambo wana asilika abengisa DG ya RVA na lero wana ezalaki Simplice Kibanda abengisa ye abengisi DG na biso alobi lobi na tongo na ningi na kwa kemeteo azozwa mbongo na ya solo banda wana to banda buzwa mbongo na biso wana ti mokolo ya kufi makati. Mais boza dépendre na ministère nini transport et communication. Transport et communication, je crois ezali à Ndeko Kalumba Justin Kalumba mwana Ngongo. Mais ye boni baba kibaba avandi kaka nie parce que ça même secteur na ye la grande division surtout bien importance ya météo pour moi na bamboka nyo misusu nyonso toujours météo ezali pas seulement pas na kolona bilanga mais pour na avion na biso mokolo moko bokomona kaka ke avion ekoyi puisque bazwaki badonné ya météo te. Mais le ministre comment a commis à phone ou bien il y a inauguré l'aéroport municipal de Kinshasa ou bien comment? Ministre la biso tozali ko comprendre été parce que ayaki pa na biso na 2011 tango ba nommé yi akomi e pa na biso atali biso bien to lakisi ba biloko tozana ngo ya musala pe to yebisi pasi na biso apesa biso promesse abi lokola nga na ye pasi wande kosila na kosilisa mais tozali ko kamwa ti na moya le pasi wande ezosila te kamwa mikolo ke eleki awa tango association ya ba météorologiste oyo esika biso tozali tokomelaka président de la République mukanda na premier ministre bakomelaka ye atelemaki akomela ye ministre Justin Kalumba ministre des transports présidence akomeli ye mikanda mibale primature pe akomeli ye mikanda mibale tango azwi mikanda wana nde asutuki alobi balamusi ngai wana mosala oyo esengeli nasala nde asali mwa projet moko ya arrêté mpona koloba esengeli sikoyo aréglemente bataxe wana compagnie na service na service oyo esalaka na aéroport RVA ya ye betesati na ye mais arrêté wana depuis asala yango eza kaka na kati ya projet tokomi sikoyo na sanza mine eza na projet te ngai nayebi esika ezali tuna ngai azosigne yango ngai eza wapi eza nde na kati ya tiroir na ye asinyaka yango te ntina mwa ya lelo bato bazokufa moyen ya kofutela bana classe eza te mbongo ezoliama na te wana yo konti na social. Parlons un peu du côté technique et ce que ça peut amener comme catastrophe ce qui sent que wana ezosala te. Oui, papa lobana nous ingénieur. Oui, merci beaucoup puisque catastrophe est un minène mais beaucoup de temps est masqué. Accident ezosala na mboka na biso effectivement il y a la part météo mais des fois balobela kangote puisque nous ne sommes pas de ceux qui vont faire l'enquête puisque souvent ceux qui ont lundi leur bateau ça une enquête lorsqu'il y a un accident okoyoka te assistance météorologique et zalaki okoyoka kaka non faute du pilote faute de ceci mais on ne fait pas allusion au temps qu'il a fait. C'est que c'est une donnée que l'on masque de plus en plus. Tout ça simplement pour dire la météo ne fait rien. Et pourtant la météo travaille. Si je peux compléter quelque part là au Bandeko Balobaki, c'est pour dire que quand les météos font leur travail, la première des choses c'est la collecte des informations qui se font dans notre station jour au jour le jour. Mais est-ce que la RVA n'emploie pas vos données?
Non, la RVA n'est pas consommatrice de nos données. Ceux qui sont consommatrices de nos produits, ce sont les transporteurs aériens. Mais les transporteurs payent à la RVA. Oui, ça j'aimerais dire ça comme ceci, puisque vous avez dit que c'est organisé dans tout le pays. Les services qui font partie de l'assistance aéronautique, il y en a 5, dont le service MET. Et quand le service MET travaille, MET, ça vient de météo. Météo, c'est ça l'abréviation. MET, leurs données parviennent aux aviateurs au travers de leur service qu'on appelle les ATES. Ils se trouvent au sein de la RVA. La RVA. Voilà. Ah. Alors quand les ATES prennent les données, ils les donnent aux pilotes, ce sont eux qui consomment. Ils sont une voie de transmission. Et l'organisation veut que tout cela, nous soyons ensemble. Et si je veux aller loin, vous verrez que dans notre pays, on a mis en place la haute autorité de l'aviation civile, on a mis la RVA, on a mis la météo qui fonctionne. Ce sont des entités indépendantes. Mais notre grand problème, c'est que nous voulons que l'autorité qui a institué ces entreprises permette à ce que chaque entreprise recouvre sa part. Et c'est là que se trouve le nœud du problème. Et nous voulons que l'autorité suprême, comme on l'appelle le magistrat suprême, prenne la décision là-dessus. Et ça fait plus d'une année. Même parce que vous voulez tout le temps acculer, et quand je dis acculer, je suis poli, toujours l'autorité suprême. Mais il y a quand même un chef du gouvernement, il y a le Premier ministre. Est-ce que vous avez saisi le Premier ministre, Matata Pognon, un monsieur consciencieux, un responsable, RVA et qui est pénalisé, météo. Ça, ils ont voué une catastrophe un jour. Donc, tout le monde a une catastrophe, il y a type cas. Revenir, mais est-ce que vous avez saisi le Premier ministre? Oui. Parce qu'il ne faut pas tout le temps le président de la République. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire que de courir après un PDG, Abdallah Bileng Albayara, qui ne veut pas vous donner votre code-part. Oui, j'aimerais bien vous remercier pour cette question. Nous recourons à celui-là puisque ces dossiers, ça fait plus de 20 ans que la même situation perdure. Non, mais ce matin, le Premier ministre... Il a été saisi. Il a été oui. saisi. Il a fait ce qu'il devait. Mais nous constatons peut-être que le ministre se trouve dans un impasse. Pourquoi ne résout-il pas le problème depuis plus d'une année qu'il a fait faire ses enquêtes? Que le projet est là, on ne le signe pas, on ne dit rien. C'est ainsi que nous sommes dit, nous, en tant qu'association, en tant que météorologistes, nous ne devons pas laisser notre métier mourir. C'est comme si nous n'existons pas, c'est comme si nous ne faisons rien. Et la conséquence est là que même l'ISTA qui est en train de former les météorologistes risque de ne plus le former puisque tous les jeunes gens disent la météo ne donne rien, on ne les engage pas, ils n'ont pas d'argent. C'est comme si la météo c'était une science malheureuse ou maudite. Et pourtant elle ne l'est pas. Mais le DG de la RVA, M. Bileng Abdallah, ce n'est pas un secret, est-il conscient des dangers que cette situation peut emmener un jour s'il y a une catastrophe, puisque la météo n'était pas bien informée, oui, Moutamountou. La météo n'a pas informé qui de droit, ça veut dire les aviateurs, les pilotes. Mais papa n'a pas compris. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas l'IATA, pour ça qu'au fond d'Alikamon n'est pas IATA, puisque ça représente un danger pour les pilotes. Papa, à vous. En 2004, le ministre à l'époque, en 2004, il s'est adressé. C'était qui à l'époque? C'était Olengankoy en 2004. Pardon, Nani? Gouvernement 1 plus 4. Ah, 1 plus 4. Celui-là, il a trouvé qu'il fallait maintenant impliquer l'IATA. Il a fait même. Mais sur Olengankoy? Oui, il a fait même une mission de 4 personnes, la RVA, des 4 parties, RVA, Mételsat et Haute Autorité d'Aviation Civile. Une délégation est partie à l'IATA, ils sont rentrés. Et au retour, l'IATA a décidé de séparer le compte sur demande du ministre des Transports à l'époque. Que maintenant, pour mettre fin à cette situation, il faut qu'on sépare les comptes. Et l'IATA, quand il a proposé ça, ici chez nous, le gouvernement était très content. Il dit voilà, c'est mieux de séparer les comptes. On a obligé même la Mételsat d'ouvrir même les comptes à la Belgolaise en Belgique. Ça a été fait. Et l'IATA a envoyé l'avenant pour que nous puissions signer à deux, RVA, Mételsat, et que le gouvernement, par la voix du ministre, puisse contresigner. Cet avenant se trouve dans votre dossier, là, même dans le dossier. Oui. Mais la RVA avait fui. Le jour où le ministre a appelé les 3 parties, et les 2 parties venaient dans mon bureau à 10 h pour signer l'avenant
compte tenu de la situation que nous avons pour mettre fin à cette situation. Nous nous sommes présentés, mais la RVA ne s'était pas présentée. Dommage est-il que maintenant, suite aux réformes des entreprises, la RVA a dû même insérer la disposition météorologie aéronautique dans son statut. Toi, le Rama Lingala, parce que ils ont mis ça, il y a Batoubaye, Bayoka, il y a Français, mais il y a conscience de tout Niwana pour la bilingue, exacté, c'est-à-dire Bango Bazali Kuluka, Bazoua, métier Wana et météorologie et comme l'entreprise na Bango. Et mais c'est bilingue, depuis qu'on vient d'État, à au privé, bino na droit na bino. Quand il dit, mais c'est bilingue, bon, excusez, mais c'est bilingue à Dala, non. Bilingue, on a conscience, il y a une chose, il y a Makamboisa pour ça, là. Dans le sens, il y a qu'organiser, il y a aviation, il y a besoin d'un bon. Parce que l'État a créé qui météo, a créé RVA, chaque entité a une mission. Mission, il y a météo, il y a pour la météorologie, la forme, y compris météorologie aéronautique, où est allé dans l'avion. RVA, il y a un aéroport. Là, pour entretenir Yango, et puis pour contrôler la circulation aérienne, dans le balisage, le signal. 1.1 trait, le PCI Sikoyo, avant de percevoir la taxe. Il y a des redevance dans l'aéroport, mais. Dans le biba centralisé Yango, et après, on va dispatcher. Sikoyo, a commis Sikoyo pour engager. Il y a RVA, commis pour engager les météorologistes. Oh, oui, à quoi engager un météorologiste, on a seguro bazo ça la météo pour naïe et pourtant bazo ça la météo pour na météo ça. À quoi qu'on y babango à face à ça il faut service à météorologie et pas naïe. Et pas naïe wapi. Naïe ya. Parce que mbongo mais ba matériel, tout ça na matériel là il y a bino ya RBA, la météo, na bisika mutu ezali. Il peut sali yango. Yango na lingo na loba. Tango ya za ko engager un météorologiste, ba météorologiste o ya za ko engager, bazo kota na ba station o ya biso. Parce que biso nde bakolo ya ba instrument météo nyonso ya république mutu installa nango ye wana terminal tambote ye atambula kamboka mobimba même dernièrement tango basali tour de contrôle ya Lubumbashi na ya Kinshasa il était question ba installer na kati ya tour de contrôle baromètre comme on a un élément topesio et ça instrument où ils ont permettre avion à atterrir na avion à décoller parce que peut ça la pression atmosphérique pilote ce qu'ils ont donné wana na wana te aquatérise te à décoller pété appareil wana eza ya biso métestat ouais même ceux qui alingi a formé batu oyo basengeli ko manipuler appareil wana a sengaka batu nde na météo na métestat to tindi bango ba yekoli bazongi awo mais siko ye RV azongi bango a engagé bango on va faire ça na contre tout ça on a besoin na mbongo makama miibi yango ya moibi yango ekosila mokolo nini papa na moni oza impatient otokolo bapesi meza mama micro te mais silisa comme ça mama chérie. Ok, merci. Nalingi naloba boy situation wana c'est bien organisé au départ dans le monde entier. Il y a l'Organisation météorologique mondiale, il y a aussi l'OACI. OACI Organisation météorologique mondiale. Ah d'accord, ok. Oyo ezotala makambo ya météo. Oyo ezotala makambo ya aviation, OACI. Bango nyonso au niveau international bazo collaborer. Bayebi bien que ceux qui balingi ba tia ba norme, il y a fonctionnement entre la météo et l'aviation. Bayoka na kapé ba bimisi ba norme wa. Voilà mutu asala musala na ye atika la moninga ya ye. Même perception la rétrocession, c'est organisé au niveau mondial avec, il y a la convention de Chicago. Mais qu'est-ce que fait votre ministre? Monsieur Kalumba, attendez. Mais qu'est-ce qu'il fait? À un membre du gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Danger, on a besoin de comprendre qu'un jour, ça peut barder. Hein? Et besoin de pas mon binoté, pas un ministre. Dis que cette organisation, il y a pas méthode. Je peux dire ça, ça fait mal. Pour commet la ministre. Même jamais on n'a même jamais été reçu en audience. Pour tout expliquer. Même accusé de réception à la lettre, ça répond à café. Nous répondons du mais comment la guerre quand même à Zarami, na monsieur Abdallah, pas na Zami, na DG na Binodé. On a pu éviter. On a des bons rezali. C'est pas la son bon rezali. Maman Lobala. Bon papa na yo ki otunya wa pona ministre. Tokomi mikanda. Tokomi même na niveau ya primature. Tokomi pour association avec se plaindre pour Moussala ezokufa. Association Ninoane. Association de météorologistes. Ah, association de malfaiteurs. Association de météorologistes. Moussala ezokufa. Ba jeune moyeba œuvrer exactement papa basi ba komi mikolo bientôt ba obima la retraite. Je ne suis pas d'accord avec vous maman.
Ça, c'est un problème au point de vue social. Ici, on a un problème technique qui regarde la sécurité de l'aviation. Mais technique, on va papa, baza ko kende ko bima. Yango todo senga ba régulariser situation ana ya mbongo, oyo ye alia il y a de cela 20 ans. Madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Baka matande bazongisa météo na droit na ye, na musala na ye, aba na kosala musala na ye. Oya ba passionné, ya ba mbutamu doka dozomo na bino wa c'est un autre problème. Comment est-ce que ba ko privé et donc au centre monnaie lokola ya météo ba privé ba donner nango oye sécuriser bato yo bazali ko tamba baza ko voler ba aviateur ba compagnie d'aviation baza ko tia ba sont en danger. To comme na suka moto na moto 2-3 minutes na ko bande pa na ko auto sur c'est pas papa Mbuta 2-3 minutes oza na likambo ko bakisa likambo ko bakisa toujours senga ba revaloriser mon salaire météorologiste en lui accordant le droit ya ko sala musala na lolenge sengeli azwa ba droit na ye à jouir na yango. Et j'aimerais même mieux dire ceci. L'unique entreprise où elle est chargée de faire de la météorologie en RDC, c'est la METELSAT. Bas station, bas instruments, même s'il faut les acheter. Même ceux qui déjà n'habitent pas le particulier. C'est une entreprise qui est financée par l'État et qui travaille pour l'État pour le compte de la société en général. Et j'aimerais mieux vous dire, la météo bien, un franc investi à la météo rapporte 5. Mais dans beaucoup de sont négligents, puisque nous en peu de temps que nous touchons tous les secteurs. Secteur moko ils ont échappé du sauté. Maman ingénieur, Tantine à moi c'est bon, à vous. Bazongisa météo na ba droit na e, comme ça ba comment na capacité na biso sur terrain. Tozon a vraiment na ba droit na biso comme il faut. Demande wana oseli yango epana. Na sengi yango surtout epa ya maman Olive, ya zali maman ata la bana. Oh maman wana fin de fin, hein ba mapasa ye. Ba kokunda bato ye no. Maman Olive bazala musala na ye oza mosusu koza pembene ya mobadi na ye. Bolonga ina ye pana conseiller ke mboka na biso ke ni malamu. Mais oyo ozotanga te ministre Kalumba. Ozoyibise loko moko te mama. Monsieur Abdallah, aujourd'hui, comment côté Premier ministre Matata Pognon, Lela et Panaye, va service naïe, va y avoir un biseau, va ça la rapport. Qu'est-ce que tu adresses comme message au nom, il y a météo. Bon, on a aussi un papa Matata, ata la dossier Oyoyo, il est comme Azaliwana a yebi dossier au Malam. Asenga et pas il y a ministre Azongisa. Ministre ni. Ministre Justin Kalumba. Ata la dossier au Malamwa kata définitivement problème il y a Metelsat na RDA météo azonga na ba droit na comme il faut. Butamuntu le bazuka na ngai ezali naza ko s'adresser ngai na chose na président de la République qui est le chef suprême. Mais vous avez un premier ministre comme Butamuntu. Non parce que namoni mikanda mingi ya niveau ya nani ya chose ya o ezokende pas ministre ezo salaire ko mokote. Na se référer mingi na situation tout vivra qui a fait président Laurent Désiré Kabila. Tango azwaki a bengisi DGRVA, a bengisi d'abord le ministre il y a transport na lero ezali ke Henri Mouva. Tozana yeko tout de l'eau azali secrétaire général ya palais de Marbre, a bengisi service qui banza RVA, a bengisi a metesa tarobik tala. Gouvernement a sali société wana mi balé o esala na kati aéroport, mutu na mutu azana mbongo na ye. Nalingi koyoka lobby ke Metelsat abandi kozwa mbongo na ye esala makambala moko yango na ngai nazotia motema ke soki lelo rais azwi liloba wana ndenge tata na ye azwaki tokozwa mbongo na ye. Chers téléspectateurs, moto nyonso ayawa tant que bafigi moto te basali revendication moto nyonso aza na droit koyawa mpona ke likambo wana tobandi omona badirecteur de cabinet babandi otia bakale bamikanda mosusu ekomakeba ya bakonzi te. Toujours au monde a des problèmes aussi graves et les Ganamboka Nabiso, oh baza reprocher souvent à mon lien télévision. De quoi je me mêle? Je me mêle que les Gamanengo des ali graves. Les Gamanengo des ali graves, oh, c'est peut-être implication. Il ne faut pas tout le temps aller embêter le président de la République. Il a nommé des gens qui sont payés pour ça. Toi, un débat Kamata, Basala, Moussa, Nabango, puisque Bazo Monabino. Nalero il y a information, nalero il y a ba Facebook, nalero il y a
ça part moto na moto, il aura un jour des comptes à rendre. Mais je voudrais bien, avant qu'elle ait terminé l'émission, Nati a payé mise en garde. Il y a papaya ou bazoya na mboka na biso, o bazako we la kaka bisika n'importe où batonga, mais banane bazako teke la bango ba bisika wana. Ezali se ba konti na biso ba membre gouvernement. Ils ba membre gouvernement wana ba lekaka, ba monaka, bazaka pe na ba service. Tomoni dernièrement dans le secteur de l'aviation, il y a eu un très grand accident. Les alliés accidents, il y a type K. Bon, mon ami ni batou bakufaki. Ti les loyo batouana baza indemnisé. Na boyo bakufa. Na boyo batikala na ba cicatrice, ba handicap. Mutomoko ba remboursa ye ba asati. Dossier wana kenika ningo wana. Mais la bakonzio yo bazali assoiffé. Là on a mona ezako zonga au vu et au su des autorités. Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect, mingi na sala ba émission à son attaque comme on a yo eza na respect puisque na ebike ba message mosusu baza ko filtrer, baza ko trier ezo comme la yote. Type K bolingo zongi sali susu type K. Comment ni batoli batiwa. Eza prolongation ya aéroport. Soki météo, bakamati météo bakangi yango. Avion, moyen, ba iso ni atterrir ezate puisque bakamati météo yango bokangi météo. Soki aéroport wana nani avion ingo kita et moni en pleine ville de Kinshasa, ba oti otia lisusu batol. Pas nini balingo tonga soki eloko nini. Comment est-ce qu'on peut autoriser à ce que la prolongation il y a piste, il y a avion, piste d'atterrissage et de décollage et avion. Bozong et la lisusu. Ça se dit qu'il y a type kawana. Bon, ça dit que c'est sikoyo. Puisque bilonde boza a besoin de bongo. La population baza au kufa, au baza ko indemniser bangote, bango baza a besoin de bongo te. Bon, kamata lisusu pour des besoins pécuniaires. Bozong et sa lisusu type K. Et si l'avion jusqu'à aujourd'hui, on va délocaliser l'avion et quitter sous la capitale. C'est trop dangereux. Il y a eu des centaines de morts. À cause de la ministre, la météo, donc l'avion est volé dans les conditions où il y a ma baie. Bon, quand on dit sous ce type K. Puisque vous avez besoin de tonga bisika wana. Bilo bozo bakanya ka bozo 10%. Problème est athée. Tous les là, mon avion est quoi ici, c'est si on a ce matin, tu as quoi la gisango, bino vous vous en foutez, vous avez quoi. Donc, pour météo, nous espérons que bah continuer bien parce que Premier ministre n'a sûr que par ça les rapports à l'Ikambo yo. Tous assurés fait que ministre n'a bien quoi que Azaba Bazor le baptême. Monsieur Kalumba, bon, bah tout le monde débat au fond. Donc il faut quand même qu'il y ait pas tout ça dans le lobby et puis il y a un cadre pour sauver. Non seulement Moussala va nous sauver la population, de façon à ce que la situation, toute solution est comme ça et bon. Chers téléspectateurs, merci beaucoup le rôle de la culture et Babota depuis quand? Donc bazana bakusi 2 mois. Bakusi 2 mois. Ba machina mobali na moni mama moko alati biloko matoi na baingambe wana mibali donc mibali mwati moko. Oboti bango wapi mama? Na boti bango na centre Gemena. Na centre Gemena. Na boti bango na Gemena. To yoza mwasi ya soda. Mobali na za wapi? Mobali na ngaki na imitation akenda kikuwa santé kitona. Kwa santé kitona. Bongo yo yeko sali na Kinshasa. Kwa nini yoza kuna te? Kuna nde unité na bisi dalaki bon. Kuna moyen de possibilité ya kofanda ko na te pona ni mai nyoso etaka kusomba iloko tu nyoso etaka kusomba. Bon ngana tala ki kao na zana mona zaki na 4 na zaki na 4 bank. Na yeko compéter sur 3 dessus comme le quoi c'est. Donc que Mama République ango so bino. Yo na umbali na yo. Planning familial oyebi yango te mama. Mobile no aza grade ni. Sergent. Ata ni unité ni. Ata na 51e régiment. Régiment. Parce que yo bana 7 beaucoup la bango ni mama. C'est en wana na timi. Olobaki yo moko lobia mobile na a gagné combien? Azoka 5 000. Na 7 enfants. Oh, maman. Planning boyebité.
wana okobota lisusu bien sukisi wana naobota lisusu oye kosenga nini mama sesko natingi na gouvernement eseta elanga na ka oyo naza nango po moyen de possibilité eza te nakobokola bango ndenge nini bino moko kaka bolanda mama ezalaka wana nayebi te nabetanaka mwa pmi nakanisi yo moko obengi ye mama Olive eza ndenge nini puisque mikolo ekomika so tomoni bamapasa okoyoka kaka moko babengi ye mama Olive so akoyi mokolo okomisi ye Godelive obengi ye ndenge nini nazobengi ye kaka mama Olive mpo azali mama abana mama libota oyo namoni mpe ye wana ata kotoka mwana wana mokene mwana na yo mwana akendeke classe atangaka wapi ndenge nakomi natai déjà natai 3 jours nde nakomi na Kinshasa parce que osengi nini na andehors ya mama Olive eza mpe mosala mama Olive te bakonzi bazali awo baza kolinga bakoma baministre bakoma ba-PDG makambo oyo sasikoyo tozokomona mikolo nyonso tozolakisaka bino mama yo olingi nini sasikoyo bakonzi baza te bakonzi baza lisusu te puisque likambo ya ndenge oyo likambo ya ndenge oyo mwasi ya soda bana misato na badelestage eloko mosusu akosala eza te ekomi kaka jeu de main jeu de vilain mama ye oyo akokisi 7 enfants 7 enfants bokolisi ye ndenge nini avec ça ici mama olobi boni yo moko nde olobi 6 000 francs congolais ou bien dollars francs congolais bovandi wapi mama nafali na Kingabwa examen epai ya nani epai moninga na nga oyo toyaki nindela moko parce nayokaka ozoyebisanga ozolinga kozonga olinga ozonga wapi ndenge nazonga te mpo wana eza esika na nga te eza esika bakamarade ya moningo totambolaki ne voyage nzela moko nde esika na fani nga moko naza moto awa te nga moko naza moto alumbashi uko mswahili wa wapi niko muhembo wa Kongolo wa Kongolo tatuma kasete kwa gouverneur tamutumia kaseti sasa unalomba nini mama uludie fashi bwana yako eko hapo nakuwa kufanya nini wewe unasema una fashi wewe batana nitozonga lingala wewe kusana nini hawa mama mimi naja kulomba aide kwa mama Olive na papa Kabila banyanga restation hii niko nayo mtaishi namna gani sasa njoo mama Olive afanye nini ukomeshe watoto yeko mama wa watoto unajua watoto ngapi mama Olive nikalaka nabo uye kona dia chinjo Olive Olive bato uzu bakosaka ozoka nzanengo mosusu ndwale Olive vandanie Olive bon mama kolela te tokomela ke message na yo eleka toza ONG te toza na makoki te okendeka mwa batala kamwa transport na miliki banaka bapesa mwana mama yaka lobi awa landanga malamu yaka lobi awa na okende na yo na okamata na bana tokende pa mama ministre ya genre et famille mama ministre talela biso likambo oyo mama ministre genre et famille yango oyo bato bayebi planning te basi bayebi lisusu bapilile te puisque baza kolakisa bango lisusu likambo wana te ekomi kaka mama oyo mama combien d'enfants 7 sala makasi oko a 9 heures tosala équipe ya football na kati wana ntango mosusu komona moko akosalisa yo makambo tozomona Kinshasa makambo yango oyo mama okoya lobi na komema oyo epai ya mama ministre ya genre et famille talela biso likambo oyo mama oyo nde mosala na yo nde bafutaka nga bafutaka ngai te oyo nde mosala na yo na komemela oyo mokumba na yo lobi okomona biso na bato oyo na bana oyo na moko komona ye Olive keba na yo oyo mosusu wana nini komona nani natiaki Kabila le père Kabila ngai Kabila le père taso wana Joseph le rais azomela mpenza azoka nzala aza kolia yango mpenza na ndenge esengeli mama on ne peut pas faire grand chose à part que message na yo soki bato motema malamu bazali cette maman ne sait pas où aller dormir aza na bana misato bongo asala nini bakonzi ya snel omoni snel bino bacomplice puisque na pokwa ale soki mwindekei etikali nini delestage c'est dramatique on est en train de rire mais delestage soki ezali etikali nini nde bozomona baka ya ndenge oyo na ntango akala ezalaki ke planning familiale bakolakisa mama ndenge nini ya kozala na bana mingi te biso kokolisa bango ekomi mama oyo akokonda na oyo omoni Joseph
na musée na mama Olive surtout Joseph Nenga za komelawa kaka na ndenge moko atika mama ata tranquillité mama na zolo baka ndenge wana ezali pa na bato bazolanda biso baka mataba mona drame za ko vivre so boza na moteur malamu boya na Molière boya kotika kama contribution mais aussi taka teke contribution de kamata école sabano yo to kamata bango to genotika bango na ko kende kotika bango et pas ya ministre agent et famille comme je l'ai dit après c'est elle qui est la ministre ce n'est pas moi. Maman bonne chance kende bapeso kama midi kipana bana lobby ya kawa ngai moko na kamata donc na yo et pas ministre que nous sala musala na ye à vous avant to koma na dossier ya munene oyo toza émission eza consacré na dossier ya yo tozo bien on aller wana météo na kamata nanu likamo moko na ya koseka na ya mawa wana kolakisa bino ndenge nini mokili na biso ezokende mboka na biso ndenge ezokende bandeko bateki maison communale ya Kalamu. Il y a que dans une république bananière de bateki maison communale ya Kalamu. Bourgmestre bomoni kadima. Bourgmestre azala mingi na terrain. Lelo azali SDF. Bokomona ka nini baza kobimisa biloko ndenge ya libanda. Na likambo nini? Oh bateki. Ah! Pourquoi vous avez présidence? Ou bien bateki palais de la nation? Ou bien mon galier va bakoteka? Puisque ministre ni na kosili sabiso likambo yo. Makamba mapango ndenge baza koteka na Kinshasa. Jamais conservateur bazo kanga ba conservateur te pona. Nini? Ba conservateur basali en complicité avec ba ministre, ba bimisi soki décret, soki nini? Oyo conservateur ata osali mbeba ils sont soi-disant en fonction. Ok, bango va profiter de la fonction, on n'a pas la recette nini, pour teka kama pango bat. Boutique au teka ma pango bat. Bon comme ça se qu'on a ma caméra au teka te maison communale. Bon mon a à quelque temps on l'a ça bien on a limité, si que police est à la carte. Gangi moko aya bimika kamoni ba yuma arrangement na certains généraux, na certains ba candidats, certains ministres, ba kamati ba teki la police au 12e rue. Les lois que nous avons dit, basali hôtel moko ya munene. Okoya kaka te na lere ya Mobutu nde asinyaka mukanda Mobutu asi akufa ba ke notu ndenge nini. De likamotoza ko bona wa maison communale à Kalamu. Bo mona bilili na kama interview na sema ki epa ya mama oyo alobi eza ndako na ye. Alobi ndako wana ezali ya papa na ye. Papa na ye ezalaki moto moko ayebanaki ya mingi ewa de Mals. Na kanisi bakino bayebiye balobi baso wa demarche asoma kango epa ya bourgmestre yo bourgmestre okoteka mabele à l'état loi bakajika le sol et le sous-sol eza ya état congolais yo bourgmestre en quelle qualité oza nani yo bourgmestre lelo donc amata même gouverneur même André Kimbuta aza na droit koteka mabele oyo etali ya l'état te il y a des processus oh il faut kolanda des affectations, et comment ça se trouve, maison 100 mètres, mais binonyon soit na bosalité, la moitié de bien non gouverneur, combien gouverneur ango, ezali Mandoulou, gouverneur Mandoulou, gouverneur te bourgmestre, même pas gouverneur. Bourgmestre a beti ba match wana te, ba mapango nyonso eza pembeni ya commune ya Kalamu bakanti batekango. Mandoulou, bourgmestre Mandoulou. Pe na l'air à partir état, na l'air à partir état bakangaka e ba bi la yore place les sous à bourgmestre ko ça les sous souté. Puis wana bon que a reposer un peu plus ça les sous souté, mais ateki même et si ko bomoni bindo maison bindo. Bindo wana ezala ki ezala kati ya patrimoine ya l'état, ezala kati ya patrimoine ya maison communale ya Kalamu. Bino bakama dit qui a dikibeni. Boteki lelo bourgmestre a commis SDF. Bourgmestre a commis sans domicile fixe. Mawamingi. Non, écoutez. Il ne sait pas que ce bâtiment, la commune de Kalamu, existe depuis 57. Depuis 57 que cette commune existe. Est-ce que la famille a-t-elle des documents qui peuvent nous prouver que réellement ce bâtiment a été vendu à cette famille? Nous voulons tous dire des droits. Je ne m'opposerai jamais à l'exécution du jugement. Non.
Mais il y a aussi des faux jugements rendus. Il y a aussi des faux jugements. Écoutez, donc moi je m'adresse au major. Mais c'est moi je suis des... Mais je ne suis pas... Non, le chef de bureau ne pas le bouger. Il m'a téléphoné, je lui ai demandé Et là, regarde, c'est Peli, qui est le Cameroun, abimaki yango et pas conseiller spécial à la président de la République, Luzolo Bambi. Oyo, monsieur le conseiller, mais comment en plus, il y a aussi au Vanda, et ça, mon boulot, et ça, il y a au Vanda, et ça, ministère, na yo ezali, au moment qui va bailler, non, et ça, le pas mon abango. Il est loyo, parce que bele ko komaka ke ba juge ba tribunal ba okamata ba pesi lokola yo za na mbongo ya kanyaka te bango ba okendeka ka wana ba beti ba kanyaka jugement ebimi au nom du président de la République Joseph Kabila Kabange yo kendo attaquer Joseph Kabila Kabange na eloko ba lobi asignaki et je me demande si eloko wana il ne faut pas changer ba comme sakana na kombo ya mokonzi yo kamata ko sala ba mbeba na yo ko teka ba biloko na yo au balou balobaka un vagabond, un foyou, au kamatoke no lobi non, maison communale à Kalamu, ezali tata na yo asoma ke pas bourgmestre. Je ne dis pas ça méchamment, mais je sais que boyo ka maman wana yemo ka solo ba ke papa na ye nde asoma ke pas bourgmestre. Papa comment on est là? Papa n'a pas mon ezalaki malamu makaya baniki na kaba abenga makine établissement ya ewa de mal. De mal. Voilà. Papa wana azalaki homme d'affaires. Na kanisi na série ya deuxième république a monu sayegengo ezalaki marché Jakarta. Na marché Jakarta wana ezalaki na crime o ezalaki ko sala na marché Jakarta ko boma batu ba makambo belé. Na suka nango deuxième république azora décision ya roya ko morceler place oyo nde ba tekelaka ba homme d'affaires ba o bazara ba mbongo bazora tel que nde na tangi ba biloko wana surtout wana. Alors biso tozwaka awa papa azora liboso na biso place la police azali dans l'état a tekeli bidon. Voilà. Alors place wana ya biso ezali na 6149 numéro cadastral ya plan cadastral wana année nini mama? Bon, en année 1982. 82. Oui. Donc bino bosombi et si on a 1982. On t'a tekeli bino nani? Gouverneur de la fille. Mandongo Bolaniati. Voilà. Bon, si qu'on peut pas tant asomba en bonne et forme, mikanda nyo surtout ezali pe batuno surtout ndenge basomba yango. Alors alanda kati na niveau que ayaki kozwa ba certificat d'enregistrement. Azui mikanda nyo surtout toza nango ti na niveau ya cadastre nyo so ezali. Alors et ko koma ba série o basala ko kangaka ba photo wana ya matoni mibale wana nde na sima nango basengaka ke l'état azokanga ba photo nde akotaka na ba bureau wana. Lera kota ba bureau wana abimaki lisusu te. Alobi ke akobanda kofuta atika ya kofuta mbongo te. Alors papa tanga moni yaki ko koma ka futa mbongo te yaki ko interpeller bango bazo futa ka ta ko sala sommation nambula nino na 2001 2002 nde asala sommation tanga monaki église bandi ko tonga yaka pe asilikaka atunaka bango bandi ko tonga awa na permission nani soki atunaka pona nini c'est parce que awa ezalaki na entrée ezalaki ba toilette ezalaki awa amoni ke église soki alingaka tonga na sima ya commune ça va mais empiéta
soki awa akotaki epai na biso même soki otali na certificat d'enregistrement na biso omona ndenge sans prêter en plus tard. Alors bafunanaka na babukumeso bazalaka avant. Alors babukumeso wana batalaka babi que oui effectivement oza na raison parce que tozata na mukanda moko te oyo tokuti awa oyo permettre biso. Mais ça so commune ekota ndenge nini? Bon, biso toza na place ya commune te papa. Biso tozali parcelle voisine ya commune. Commune azali liboso na biso na tsoko tala mire mitoyen bandi bana na place victoire ya ngonde bimi salawa mire wana ezali oyo bukane sala ke même na commune bato commune bakota na kati mire eza na kati kati na séparat biso. Alors si to samba ki même na bango ba voix yango ke ezali parcelle voisine biso to loja kaka ba service na biso kuna. Donc awa bino boye pa na commune te. Toye la commune te papa. Certificat na bino est-ce que je suis commune to je suis commune? Non, je suis commune te. Commune nde mutu azwi nde biso akota biso na kati ya certificat ne tandis que biso to na certificat na biso ya 1984. Ye 82 mukolo somba kango. Oyo ya ye commune za nango eza ya 2006 2009 certificat commune zango. Aye ko englober na lopango na biso. Alors l'air to bandi ko samba to bandi ko landa makamnyo surtout ana papa na kisi tribunal les azobate. Ba continue surtout ba boso ba zama yele pe balandi mutu simple loko na ngeske na ko bimalaka na yeka na ko lobaka lopango ya ngai awa pe na matonge et c'est impossible. Bourgmestre ça a droit koteka mabele. Bourgmestre ça a droit koteka mabele sous bassement ezate. Mais loko la kaka justice et c'est pas moi qui l'ai dit, justice ezali pourri. Hein? Justice la biso ezali malade. Comment on a jugement au nom du président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour lui responsable, pas Nabolobake. RVA et qui est pénalisé, météo. Ça, ils ont voué une catastrophe un jour. Donc, tout le monde a une catastrophe, il y a type cas, pas que d'avoir revenir comme on a dit mais est-ce que vous avez saisi le Premier ministre? Oui. Parce qu'il ne faut pas tout le temps le président de la République, je pense qu'il y a d'autres choses à faire que de courir après un PDG, Abdallah Biling Albayara, qui ne veut pas vous donner votre code-part. Oui, j'aimerais bien vous remercier pour cette question. Nous recourons à celui-là puisque ce dossier, ça fait plus de 20 ans, que la même situation perdure. Non, M. Matata, le Premier ministre, il a été saisi. Il a été saisi. Il a fait ce qu'il devait. Mais nous constatons peut-être que le ministre se trouve dans un impasse. Pourquoi ne résout-il pas le problème depuis plus d'une année qu'il a fait faire ses enquêtes? Que le projet est là, on ne le signe pas, on ne dit rien. C'est ainsi que nous sommes dit, nous, en tant qu'association, en tant que météorologistes, nous ne devons pas laisser notre métier mourir. C'est comme si nous n'existons pas, c'est comme si nous ne faisons rien. Et la conséquence est là, que même l'ISTA qui est en train de former les météorologistes risque de ne plus le former, puisque tous les jeunes gens disent, la météo ne donne rien, on ne les engage pas, ils n'ont pas d'argent. C'est comme si la météo, c'était une science malheureuse ou maudite. Et pourtant, elle ne l'est pas. Mais le DG de la RVA, M. Biling Abdallah, ce n'est pas un secret, est-il conscient des dangers que cette situation peut emmener un jour s'il y a une catastrophe, puisque la météo n'était pas bien informée, oui, Moutamountou. La météo n'a pas informé qui de droit, ça veut dire les aviateurs, les pilotes. Mais papa n'a pas compris. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas l'IATA, puisque ça représente un danger pour les pilotes? Papa, à vous. En 2004, le ministre à l'époque, en 2004, il s'est adressé. C'était qui à l'époque? C'était Olengankoy en 2004. Ah, pardon, Nani. Gouvernement 1 plus 4. Ah, 1 plus 4. Celui-là, il a trouvé qu'il fallait maintenant impliquer l'IATA. Il a fait même mais sur le oui, il a fait même une mission de 4 personnes, la RVA, des 4 parties, RVA, Metelsat et Haute Autorité d'Aviation Civile. Une délégation est partie à l'IATA, ils sont rentrés. Et au retour, l'IATA a décidé de séparer le compte sur demande du ministre des Transports à l'époque. Et maintenant, pour mettre fin à cette situation, il faut qu'on sépare les comptes. Et l'IATA, quand il a proposé ça, ici chez nous, le gouvernement était très content. Il dit voilà, c'est mieux de séparer les comptes. On a obligé même la Métessa d'ouvrir même les comptes à la Belgolaise en Belgique. Ça a été fait.
Eliata a envoyé l'avenant pour que nous puissions signer à deux, RVA, Metersat, et que le gouvernement, par la voix du ministre, puisse contresigner. Cet avenant se trouve dans votre dossier, là, même dans le dossier. Oui, mais la RVA avait fui. Le jour où le ministre a appelé les 3 parties, et les 2 parties venaient dans mon bureau à 10 h pour signer l'avenant, compte tenu de la situation que nous avons pour mettre fin à cette situation. Nous nous sommes présentés, mais la RVA ne s'était pas présentée. Dommage est-il que maintenant, suite aux réformes des entreprises, la RVA a dû même insérer la disposition météorologie aéronautique dans son statut. Toi, le Rama Lingala, parce qu'ils ont mis il y a Batoubaye, Bayoka, parce que français, mais là, il y a conscience tout niwana pour na bilingue, exacté, c'est-à-dire Bango Bazali Kuluka, Bazoua, métier wana ya météorologie et comme na entreprise na Bango. Et mais c'est bilingue, depuis qu'on vient d'État, au privé, bino na droit na bino. Quand il dit mais c'est bilingue, bon, excusez-moi, mais c'est bilingue à Dala, non. Bilingue a la conscience, il y a une chose, il y a Makamboisa pour ça là. Dans le sens, il y a qu'organiser, il y a aviation, il y a besoin d'un bon. Parce que l'État a créé qui météo, a créé RVA, chaque entité a une mission. Mission, il y a météo, il y a la météorologie, la forme, y compris météorologie aéronautique, où est allé par avion. RVA, il y a l'aéroport. Là, pour entretenir Yango, et puis pour contrôler la circulation aérienne, le balisage, le signal. Un point, un trait, le PCS, il percevoir la taxe. Il y a la redevance dans l'aéroport, mais on va le centraliser Yango, et après, on va dispatcher. Il y a comme il faut engager. Il y a RVA, comme il faut engager les météorologistes. Oh, oui, comme il faut engager les météorologistes, il faut engager la météo pour naïe, et pourtant, il faut la météo pour la météo. Comme il faut y babango, à face à ça, il faut service à météorologie et pas naïe. Et pas naïe wapi. Na RVA. Parce que mbongo mais ba matériel là, il y a bino ya RBA, la météo, na bisira musu ezali. Il peut asali yango. Yango na lingo na loba. Tango ya za ko engager ba météorologiste, o ya za ko engager, bazokota na ba station o ya biso. Parce que biso nde bakolo ya ba instrument météo nyonso ya république. Muto installer nango ye wana termino wana. Tambote. Ye atambula kamboka mobimba, même dernièrement, tango basali tour de contrôle ya Lubumbashi. Na ya Kinshasa. Il était question d'installer dans le tour de contrôle baromètre. Baromètre, comme on a un élément de PCO, et un instrument où ils permettre avion à atterrir, avion à décoller, parce que ça la pression atmosphérique. Pilote, ce qu'ils ont donné, na wana te aquatérir te. À décoller pété. À décoller pété. Appareil, on est à biso métesat. Ou même, ceux qui ont formé Batu, ou ils ont manipuler appareil wana, à 5 Batu, na météo, na métesat. Totindi bango bayekoli bazongi yao mais siko ye RVA azongi babango a engagé bango on va sala msala na contre tout ça kwa bango besoin na mbongo makama miibi yango ya moibi yango ekosila mokolo nini papa na mono za impatient on peut pas vraiment le fait que maman microté mais si ça comme ça maman chérie. OK, merci. Nalina lobaboy situation wana c'est bien organisé au départ dans le monde entier. Il y a l'Organisation météorologique mondiale, il y a aussi l'OACI. OACI, Organisation météorologique mondiale. Ah d'accord, ok. Il y a la météo, il y a la aviation, OACI. Dans l'Union au niveau international, ils vont collaborer. Il dit bien que ce qui va y a une norme, il y a fonctionnement entre la météo et l'aviation. Il y a une norme. Voilà, même perception, la rétrocession, c'est organisé au niveau mondial avec, il y a la convention de Chicago. Mais qu'est-ce que fait votre ministre? M. Kalumba, attendez, mais qu'est-ce qu'il fait? À un membre du gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Danger, on a besoin de comprendre qu'un jour, ça peut barder. Hein? Et besoin de pas, mon conseiller, pas un ministre. Dis-nous que cette organisation, il y a méthode, je peux dire ça, ça fait mal. Comme la ministre. Même jamais on n'a même jamais été reçu en audience. Pour tout expliquer. Même accusé de réception à la lettre, on a répondu à café. Nous répondons du mais comment la guerre quand même à Zarami, M. Abdallah, pas une Azami, na DG na Binode. On a tout évité. C'est pas la son bon. Maman Lobala. Bon, papa, na yo ki otunya wapo na ministre. Tokomi mikanda. Tokomi même na niveau ya primature.
tokomi pour association aza ko se plaindre pour musala ezokufa. Association Association de météorologistes. Ah, association de malfaiteurs. Association de météorologistes. Musala ezokufa. Ba jeune moyen ba œuvrer exact. Ba papa basi ba komi mikolo bientôt ba obima la retraite. Je ne suis pas d'accord avec vous maman. Ça c'est un problème au point de vue social. Ici on a un problème technique qui regarde la sécurité de l'aviation. Mais technique en ba papa baza ko kende ko bima. Yango todo senga ba régulariser situation ana ya bongo oyo ye ali ya de cela 20 ans. Madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Baka matande bazongisa météo na droit na ye na musala na ye abanda kosala musala na ye oya ba passionné ya ba mutamu donc dozo mona bino wa c'est notre problème. Comment est-ce que ba ko privé et donc au centre monnaie lokola ya météo ba privé ba jugement sur des histoires vous avez inventé biloko moka moyibi ya ba ngifi ya ba ngwafa. Bokamati lelo kadima ata kotokatia wa nous allons opposer la résistance. Nous allons opposer la résistance par rapport à quoi, puisqu'il y a un jugement rendu au nom du président de la République. Tina la police, Tina la 11e région, Tina la Demia, tout va voir mon Liban. Le problème est que Balobi que Lupango yo, et ça la mukolo na yango, et ça la famille moko boui. Lupango est la famille moko boui, basomba yango, famille famille Ewawa. Ah où tu es wapi? Et vous allez bien que la famille wana, la journaliste est beaucoup d'amener à profondeur à l'icam. Famille wana. Place où la famille va langue belé, famille wawawe laka, hermoso famille kasale, batoyo, baba soso lupangu na bango, mais à un moment donné, c'est là une année passée, une année ou 2 ans passés, ministre Mouyej, à l'époque ministre intérieur, a convoqué même la bureau na Kendaki, a tenu un contact na conseil juridique to sololi, de l'action conseil juridique noir sur blanc, et le conseil juridique a été clair à l'objet que non. C'est clair. Monsieur Bourmé, c'est Zonga qui est né au Sala. Tout ça, on a plan cadastral. Commune Oyo, Jean-Claude Kadima, c'est un certificat d'enregistrement. Tout, Oyo. Il y a la carte. Batakan au petit. Mais à notre grande surprise, il y a un jugement rendu. Pas ça pour déguerpir. Tribunal Nabiso, la grande instance à Kinshasa, Kalamoucho. Est-ce que le gouverneur de la ville est au courant? Est-ce que Louzolo Bambi est au courant? Son Excellence, M. Louzolo Bambi est au courant. Son Excellence, M. le gouverneur et tout son cabinet pas au courant. Même à ceux qui m'ont dit même à tous ceux qui ont été locataires. Mais ça fait un service à l'État pour lui dire. Parce que dans un exemple, il y a commune Yangaba. Commune Yangaba qui est locataire, la Kianta. D'ailleurs, il y a Balungwa. Mais aucune fois que le monde a le même jugement pour exécuter, on va déguerpir. Jamais. Et ça, les mentir. Bissot, tu dois attaquer le jugement en an. Et tu dois l'État, justice, et sanctionner sévèrement. Bateau, au salaire, son excellence. Et c'est comme ça que Mbokandi Sezo Kende, Tozo et Baté, Nana Kosi de Salikamboyo. Yamapango. Quel jour on reçoit le pango, au Kazaki, aux alliés tranquilles, on commence à 25 ans après, Tolandaka Likamwana, Womanaka, pauvre Dominique Sakombi, one après 25 ans, Bayeko Bissava Mikanda, le pango des alliés qui a été. Donc, quel jour est au cause de Mukanda, où il garantit que les alliés, le pango nayo, na ndenge biso toyebeli certificat d'enregistrement ezala ka obele moko mais okomona bampango mingi lelo 3 certificats d'enregistrement mais okomona conservateur ye wana aza kotambolaka na 4x4
À vous et à suivre. Dossier Oyo, il y a Lelo, il y a pourquoi Lelo. Oyo, tout le monde est là, tout ça, il y a comment introduction, tout ça, quand il y a comment quelques faits saillants. Ezali dossier au Italie, centre où il y a météo, bon, j'ai des difficultés à prononcer météorologique, je crois. Hein? Et si quand tout ça, comme on appelle ça, est-ce que Bakonzi Bazali Bakonzi Bazali, tout le monde complice de par leur inconscience. Bazali complice, il y a Makamomingi, et ça, c'est le man dans beaucoup d'accidents. Accident, avion, bino bokansaka kato ezaki mu pepeto kaketo nini or que bateau baza ko sala nde esika na bango ezo simbate et voilà ezako ko causer ba dégâts moko munene hein oyo toza ko découvrir ngo sika siko monsieur madame bonsoir. Bonsoir. OK na obanda nano et pas pour muntu so ko se présenter au moko. Comment monsieur Donatien Kamuna, ingénieur en météorologie. Ingénieur en météorologie. Ah, dans la difficulté à prononcer météorologie, mais voilà, ça y est, c'est venu. Maman, à vous? Maman Liliane Gondo, ingénieure à niveau météo. Maman, vous êtes ingénieur. Oui. Félicitations. Merci. Boutamuntu? Papa Sébastien Kazadi, expert en climatologie. Climatologie, bien climat. Ah, aux arrêtés dans climat, ok, donc quand papa konzo nyo soza ko sala kailo ko mokote. Papa boye ko sala nini? Awa boye ko dénoncer et loko nini? Awa to ba mikolo nyonso to za tribunal te. Hein? Ezali kaka moto a se sentir lésé à un droit ya koya koloba de façon à ce que bakonzi bayoka balanda. Et si quelqu'un se sent lésé, bon, il n'a qu'à venir faire son droit de réponse. Je vous ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé dans la carte de Papa di Cameroun, kuna na centre ya météo. Bon, biso soki toyawa toza basali na kati ya centre ya météo, na kati ya mosala ya météo na Congo na biso. Mosala na biso ezali kosalama mingi na kati ya aéroport. Kuna na Mbinza ezali direction générale. Okutala caméra na yo yango yo. Eza direction générale. Mais likambo munene penza otoyeli awa toye ko dénoncer moyibi ya mbongo na biso. Tango tozali kosala na kati ya aéroport ba aviateur o baza na ba société ya ba avion bafutaka ba taxe. Donc avion soki elingi décoller na piste esengeli ezwa ba données ya météo. Soki données ya météo ezate avion ko décoller te. Même ata pona ko atterrir avant avion ya atterrir il faut ezwa ba données ya météo. Tozali pe na kati ya Afrique eleki munene biso toza na katikati. Avion nyonso ekendaka na sud ya Afrique, na nord ya Afrique, na est ya Afrique, na ouest ya Afrique elekaka mboka na biso. Zoka nde na katikati ya organisation ya météorologique mondiale na OACI bayokanaka faut kofuta mbongo droit de passage esalami na bamboka nyonso ezalaka epa na biso te oleki na likolo ya mboka ya moto il faut ofuta passage wana donc bon wana ebimaka ba compagnie bafutaka mais avant dikokalane tozongana na eloko etali ke météo penza bino kosalaka nini météo ezali nini mpona bato bayeba météo maman peut-être oza ingénieur météo ezali nini météo ezali science oyo ezali ko gérer atmosphère. Quand tozolobela likambo ya atmosphère tozomona kaka mbula te mais tozomona nyonso même biso bato toza gérer na météo po toza ko respirer mupepe wana ezouta na nini ya météo. Mais ça bino bosalaka nini biso centre na bino centre na biso ezali wana pona ko aider population na ba domaine ebele. Mutu aza kolona il faut avoir besoin ya ba données météorologiques. Mutu aza ko construire ndako il faut avoir ba données météorologiques. Mutu alingi ko voler ou bien ko kende na masuwa il faut avoir ba données météorologiques. Ko voler ya moyibi donc non ko matana pepo. Ah d'accord on a ko voler nzoka nde na kende ko yiba papa ko compléter maman. OK, merci. Je peux compléter ça en disant ceci. La météo est une science qui s'intéresse à tous les domaines. Et puis, via le col papa lobby, nous travaillons sur la climatologie. Nous vivons avec le climat.
et puis climat na biso zo concerné biso il faut toyeba que ceux qui n'ont respecté climat n'a été ba conséquences paysannes. C'est ainsi que vous retrouvez que météo est un domaine, presque tous les domaines, même dans la santé, même dans le sport, la météo est là. Mais bino bosala kanini biso bino qui va santé pour qui va sport en tant que tel centre na bino ya météo mutamuntu peut-être na zongela na ba nosala bino nyoso centre na bino za ko servir na likambo puisque bato azana besoin ya koyeba centre na bino météo esalaka nini. Centre na biso météo lokola ezali wana na Mbinza direction générale ezali pe na ba station na mboka nyonso mobimba musala tosalaka ezali musala nini mikolo nyonso oyo nzambe asali biso tolamokaka na tongo tokotala likolo soki mbula ebetaki esengeli toyeba mbula wana ebeti quantité nini ezali pe na makasi ya ndenge nini mpo tomonaka bandako ezokokweya bamopepe ezokwesa banzete na ntango ya mbula biso mosala na biso toza na bapareil oyo ezokokanga vitesse ya mbula force ya mbula wana na vitesse ya mopepe donc totangaka yango mokolo na mokolo kitoko mais wana toninga odistraire bato te tozongela sasiko na point nakotisa openza na kati ya sujet du jour boza kowelela bino na RVA likambo nini bino boza centre météo météo est-ce que ekosala eza yo moko lobi mbula ezala mopepe sens ya mopepe avient redécoller de côté nini na yete soki na complété yo likambo nini eza kose passer sur le terrain puisque apparemment on dirait que météo eza kosala lisusu te puisque boza lisusu na bamoyen te. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Il y a solo tozala ba moyen moko na biso oyo tosalaka na ye na ba aéroport nde azali kozwa ba moyen nyonso akangami nango kombo na ye RVA. Ok. Bilenge Abdallah, monsieur l'ADG de la RVA, mikolo yo edeki ba makambo mingi na RVA, qu'est-ce qui se passe exactement? Bilenge Abdallah, DG ya RVA. Angade na tangi comme ya monsieur Abdallah, Bilenge Abdallah, mais tout le monde des problèmes à RVA. Bino na RVA boza ko swana likambo. Nini? Kasi yango na oti koloba. Bango bo percevoir, baza ko percevoir mbongo. Baza ko percevoir mbongo ya ba redevance aéronautique. Na kati ya ba taxe wana, toza na taxe mitano. Na kati ya taxe mitano, météorologie aza na taxe na ye moko. RVA aza na taxe mine. Kasi nde d'après protocole oyo tosignaka na RVA na 1998. Ouais, otala caméra na yango yo. RVA nde toponaka ye. RVA nde toponaka ye pour que abanda koyamba mbongo wana. Po ye aza na service ya test. Oyo bao basalaka na tour de contrôle, bayebi ba identification ya ba avion nyonso, balandaka yango. Alors bango autorisation de décollage, atterrissage, bango de RVA. Tango bazozo ba identification ya ba avion nyonso, bakosala na suka ya sanza facturation. Après nde batindi na IATA kongoli bambongo ya pona ba avion ele kakawana. Et puis awa sur place guichet ezali bambongo ya ba avion oyo ekitakawa itele makawa ya droit ya survol ouais. Guichet wana ezali ya RVA po yende toponaka ye po apercevoir ba redevance wana. Mais kasi après avoir ko percevoir na ndenge toyokanaki na kati ya protocole d'accord, il faut sikoyo azongisa mbongo na biso rétrocession mais azongisa kati na tango tozalaka na 1998 tozalaka tango tozalaki na période ya Laurent Désiré Kabila président na biso ya pourquoi azalaka na ba militaire na ya basi na kati ya météo totelemisaka ye toyebisi likambo wana asilika abengisa DG ya RVA na lero ezaki Simplice Kibanda abengisa ye abengisi DG na biso alobi lobi na tongo na ngina kwa kemeteo azozo mbongo na ya solo banda wana to banda kuzwa mbongo na biso wana ti mokolo ya kufi makati. Mais vous allez dépendre d'un ministère nini transport et communication. Transport et communication, je crois, ils allaient à Ndeko Kalumba. Kalumba Justin Kalumba. Mwana Ngongo. Mais il est boni baba kibaba avandika kanye vous êtes dans le même secteur naie. La grande division de l'autorité importance c'est la météo. Pour moi na bamboka nyo misusu nyonso. Toujours météo ezali. Pas seulement pas na kolona bilanga mais pour na avion na biso moko moko komona kaka ke avion ekoyi puisque bazalaki bazwaki ba données ya météo te. Mais le ministre comment a commis à phone ou bien il y a inauguré l'aéroport municipal de Kinshasa ou bien comment? Ministre la biso tozali ko comprendre été parce que ayaki pas na biso na 2011 tango ba nommé yi a commis et pas na biso atali biso bien to l'accès ba
babiloko toza nango ya mosala mpe toyebisi ye pasi na biso apesa biso promese abi lokola nga na ye pasi wana ekosila nakosilisa yango me tozali kokamwa ntina moi lelo pasi wana ezosila te kamwa mikolo moke eleki awa ntango association ya bamétéorologiste oyo esika biso tozali tokomelaka président de la république mokanda na premier ministre bakomelaka ye atelemaki akomela ye ministre Justin Kalumba ministre des transports présidence akomeli ye mikanda mibale primature mpe akomeli ye mikanda mibale ntango azwi mikanda wana nde asutuki alobi balamusi ngai wana mosala oyo esengeli nasala nde asali mwa projet moko ya arrêté mpona koloba esengeli sikoyo areglemente bataxe wana compagnie na service na service oyo esalaka na aéroport RVA ya ye betensat na ye mais arrêté wana depuis asala yango eza kaka na kati ya projet tokomi sikoyo na sanza mine eza na projet te ngai nayebi esika ezali tuna ngai azosigne na ngai eza wapi eza nde na kati ya tiroir asinyaka yango te ntina mwa ya lelo bato bazokufa moyen ya kofutela bana classe eza te mbongo ezoliama na te wana yo konti na social. Parlons un peu du côté technique et ce que ça peut amener comme catastrophe, ce qui centre Wanezo Salate. Oui, papa, l'Obanano, ingénieur. Oui, merci beaucoup. Puisque catastrophe est un minène, mais beaucoup de temps est un masqué. Accident ils ont salé Manambo Canabiso. Effectivement, il y a la part météo. Mais des fois, la Kangote, puisque nous ne sommes pas de ceux qui vont faire l'enquête. Puisque souvent, ceux qui ont lundi, leur bateau, ça une enquête. Lorsqu'il y a un accident, Okoyokate assistance météorologique et salak. Okoyokate non, faute du pilote, faute de ceci, mais on ne fait pas allusion au temps qu'il a fait. C'est que c'est une donnée que l'on masque de plus en plus. Tout ça simplement pour dire la météo ne fait rien. Et pourtant la météo travaille. Si je peux compléter quelque part là au Bandeko Balobaki, c'est pour dire que quand les météos font leur travail, la première des choses, c'est la collecte des informations qui se font dans nos stations jour au jour le jour. Mais est-ce que la RVA n'emploie pas vos données? Non, la RVA n'est pas consommatrice de nos données. Ceux qui sont consommatrices de nos produits, ce sont les transporteurs aériens. Mais les transporteurs payent à la RVA? Oui, ça j'aimerais dire ça comme ceci, puisque vous avez dit que c'est organisé dans tout le pays. Les services qui font partie de l'assistance aéronautique, il y en a 5, dont le service MET. Et quand le service MET travaille, météo, c'est ça l'abréviation, MET, leurs données parviennent aux aviateurs au travers de leur service qu'on appelle les ATES. Ils se trouvent au sein de la RVA. La RVA. Voilà. Ouais. Alors quand les ATES prennent les données, ils les donnent aux pilotes, ce sont eux qui consomment. Ils sont une voie de transmission. Et l'organisation veut que tout cela, nous soyons ensemble. Et si je veux aller loin, vous verrez que dans notre pays, on a mis en place la haute autorité de l'aviation civile, on a mis la RVA, on a mis la météo qui fonctionne. Ce sont des entités indépendantes. Mais notre grand problème, c'est que nous voulons que l'autorité qui a institué ces entreprises permette à ce que chaque entreprise recouvre sa part. Et c'est là que se trouve le nœud du problème. Et nous voulons que l'autorité suprême, comme on l'appelle le magistrat suprême, prenne la décision là-dessus. Et ça fait plus d'une année. Même parce que vous voulez tout le temps acculer, et quand je dis acculer, je suis poli, toujours l'autorité suprême. Mais il y a quand même un chef du gouvernement, il y a le Premier ministre. Est-ce que vous avez saisi le Premier ministre, Matata Pognon, Monsieur Conscience?